Moutounio so mona asala musala o ma B un mercenaire. C'est un parvenu. Non. Je ne suis pas là pour citer le nom des gens. Bah philosophe Babi, connais-toi toi-même. Viron Zambi aspectique petit nanga artiste international. Artiste lelo ba benye kumu Africa. Petit wana amanda ko filmer depuis âge so il y a 11 ans. Tant azalaka mpiaka zo bunda bobate petit na fezala asimbi kisi mpiaka. Mais lelo ndanga zo bunda tant akoma pato bi de petit wana ninga za boy aleki ba yana ye asimbi. Ah leader za patron. Ça c'est za patron ngati. Mais aza patron ya batu oyo bafuta maipa na yé. Pour ça les réformes à théâtre, oya sala boyete. Je serai à l'aise parce que t'as pas revendre sa biso, défends ton métier. Moi je défends mon métier. Ouais, parce que je pose un game à cassi dona. Cassi. Kofi Alobi qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas non plus tort. Mais attends, celui qui dit qu'il sait alors qui ne sait rien. Bon, dans le monde de théâtre, il y a 5 personnes qui ont été. Tant qu'il y a 5 personnes qui ont été. On a une démarcation. Tant qu'il y a 10. 10 personnes. Bon, je serai. Leader de groupe. Tant que Richard Moukoro Bazar, tant que l'homme de la rue, c'est caillé, débé zalate. Mais les lots, n'a pas fait le même habité, n'est pas John Alexis Maman la bango. Ok, maman a besoin de faire un gasto pulmonaire. Vous comprenez? Malade ya bato ba kisi wana bolex la bato yango ya malade ya makasi ngapa na simba kisi yango po leximer bon ngapa na kisi na ngapa nzana ebisi yo eza ya solo relation peneza bien na ba artiste comédien misusu il faut qu'on ait la différence entre fierté na orgueil de fier le fundu parce que na lumba solo te ne na ba ko so andeni ya parfum nzamba za lokumu on comprend. Pourquoi pendant la fièvre tant on a matière le beaucoup? Voilà. Le président nous fait ça, Azoloba. Toi, ça n'a pas été mon président. Président artiste comédien non, le président de l'Association nationale du théâtre populaire et du cinéma congolais, c'est Massoumou Debrendé. Il est le président de son groupe, le patron de sa compagnie. OK? Voilà, tous abonnés na présence de Richard Mokoko, le grand formateur et artiste, nous sommes comédiens. Ado Matela Bisso, bon, présent, bonjour. Tout le monde yo, baso benga yo coach on peut toujours battre. C'est la réalité ou coach on toujours battre, ça coach ya nini vraiment. Je sais pas, bino benga coach Poani. Mais toujours regarde ba benga coach. Bon. En principe ça bongo. Ouais, coach dans le domaine mot quelconque. Et moi je le suis dans le domaine du théâtre, voilà. Si vous na coach dans le théâtre populaire ou dans le théâtre classique, parce que moi je suis pas issu du théâtre populaire. Je suis issu du théâtre classique. Dans le classique, mon coach, c'est monsieur Benga Kiatouma. Voilà. Qui n'est pas connu dans le jargon du théâtre. Voilà. Bon, dans le monde du théâtre, na populaire. Non, na populaire, n'est pas papa n'a tel, n'a pas papa. Ah, vous n'avez pas papa. Non. Je fais un petit passage dans Bafana. Il y a Tito, mais Tito n'a pas été mon coach. Ndenge siko mona ka foma ba théâtre ngo sala makabongo ba groupe na somo na Kenya wa mona ngondeni ouais ba groupe ni se sala musala mais sauf qu'il y a beaucoup de groupes balingi ba leader nango balingi ko yekolate siko nani faye kusaba te il y a un problème so ki ngo sala o comme soda yonde mutu okoluka école o ba formaka de toyebi et faux de centre supérieur militaire auquel comme soda donc on s'enregistrer pour nakoyoka koyekola voilà mais les lots artistes et comédiens et belé bali koyekola pourquoi parce que a figuré qui na film mon boyé et ça lui buzz na YouTube a figuré na film mon boyé ça lui buzz na YouTube et comme ici artiste on ne devait pas un artiste comme ça Moni il y a une différence entre le savoir-faire
et le végétariat. Tu peux faire un succès dans un film quelconque, mais cela ne te fait pas un artiste et comédien. Tu vois? Donc, je l'ai dit dans l'émission Belé parce que tu à pied levé. Il y a beaucoup de mercenaires dans Moussala théâtre, dans le cinéma congolais que les lots, même les soldats réguliers, ils ont armes et pas des mercenaires. Or, quand les soldats réguliers donnent des armes aux mercenaires, les gens vont livrer Mboka. Donc le métier du théâtre a été livré par les soldats, quelques soldats réguliers, personne ne m'a pas mercenaire. Tu vois? Donc un mercenaire c'est quelqu'un qui vient d'un milieu inconnu, mais à côté d'un mboka comme le rôle à bino mais à sa binoté. Mercenaire on a ni sugo. Mutu nyoso muna asala musala o mabe à mercenaire. C'est un parvenu. Non. Je ne suis pas là pour citer le nom des gens. Bah philosophe babi connais-toi toi-même. Donc mutu nyoso o en âme et conscience et que musala o ngai na sala ango mabe pour na yekola yango te as un mercenaire. Alors moi je vais m'adresser aux gens qui ont donné des tenues, il y a armée régulière et pas de mercenaires. Recensez vos mercenaires, récupérez les tenues du métier du théâtre parce qu'on en a ras-le-bol que Moussala Oya théâtre, ils allaient suyer par des ramassis. Voilà. Le président nous ça Azoloba. Ça n'a pas été mon président. Président d'artiste et comédien non, le président de l'Association nationale du théâtre populaire et du cinéma congolais, c'est Massoumou Debrendé. Non, ça y a posé une candidature. Avant, on a posé. Non, soyons sérieux. Il est le président de son groupe, le patron de sa compagnie. Ok? Il n'a jamais été le président de l'association. Comme un président Soki Moutou a posé candidature, n'est pas voté. Élection et Salimana noté. Jusqu'à ce jour, le vieux Massoumou de Brené continue à être l'éternel président de l'association. Bon, ndingo zarana kata ba théâtre wana ndingo sala pena ba théâtre na yo. Nilo on venait déranger on ba acteur nyonso mona ba leader ko. Nani venait déranger ka? Non, on t'a dérangé azate parce que il y a un adage qui dit crois à ta religion et respecte aussi celle des autres. Mais ce qui m'agace beaucoup plus c'est que on est dans le awa et belé bazam ben artistes et comédiens, ce sont des parvenus. C'est ce qui me dérange. Et belé surtout je m'adresse na bandeko bana poto. Bosala ba chaîne à YouTube té pour andeko no akoma mutu moko boye accordonera scène à YouTube non. Et belé bote ba cordon. Ce sont des amateurs. Bah il y a le roi ça la té, bon peut c'est responsabilité cordon. Il ne sait pas que faire. C'est que ça na mutu moko boye et bi ki ba tsaki cordon nyoko la. Oui. On a tourné on a dérangé on a makamunondo ça. Nga muta dérangé ngate parce que je sais faire la différence entre un ami et un camarade. Bon azo peso kanda kasi. Batu nyoso ba pesa nga kanda eza batu o ba sala musala oyo biso do sala mais azana objectivité té. Moi je dis à la diaspora congolaise bandeko bazana poto vous dépensez vos argent au besoin na pasi ils arrêté pour biso ato sakanango bate belé bo pesa ba responsabilité à ba site na bino c'est ce des aventuriers. Donc yo le revendre les gars na muteme le va passer la ba site ba pesa bat. Non, c'est à cause ya batu o ba sala ba site sans ayeba mécanisme ba site ngo za ndenge nini atika ndeko ne mo batie bango ne ba bebisa musala oyo ndeko musala oyo théâtre eza dépotoir té cherche-toi lumi luka na kati na yo nzamba tinaka osala musala nini laissez-nous ces métiers. Yo za grand coach okindana opoto te mais na mona rayo ba makambo bimisaka ela teli ba faire au moins ba linette ba jam Marc Jacob ba licha Versace ba sandala Versace ba nini sikoyo kaba mabanga wana bwaka ka batu to yo moko sala ba commande to ndeni po ba ninga na ba théâtre ba kenda ba poto ba yama yo leka ka bango na mona ba spe ba nini. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Ok? L'élévation n'est pas Nzambe. Par exemple, nous avons chemise à Versace.
eza na elamba po ba liboso te na mona yo po tozaka na yo. Voilà. Ezali pona kozipa nzoto. Mais je dis merci à mon petit depuis Lyon, Pegin Tingi oyo atindela ki fe na ye Val oyo ezalaki na ba chemise à Versace. Pegin Tingi petit na ngai leki ya Mirfi Kadilu oyo ya pembe. Pegin Tingi mobali ya Tanya Pemba. Merci beaucoup petit na nga poso batangi biloko oyo tozana na nzoto ezali po o reconnaître ki vient na reconnaissant. Donc petit na ngai moko azana Lyon Pegin Tingi nde atindaki koli oyo na epsi yo ke soki lelo toza kozwa mo elamba kozipa nzoto eza teke po toza spécial toza eza po toza maloba malamu na baninga oyo baza na poto soki akoti na boutique amoni elamba oyo ekoka yo atindeli yo olati. Mais contrairement à bato mususu kaka bilamba o batindeli alati akomo mono ne bato mususu bazatina te wande koma mabe. Tosha, toi tu es mon frère de longue date. Oui, ben si tu outil, attends mon colomonte, tu as comme un vantard pour te la chemise à Versace. T. Ezali, copé sa maton de pas nzambe pour surtout zongi 10 ans, 15 ans en arrière, tant que tu as Bob Sakadi qui a les trépieds humains. Bah, chemise à Versace, c'est pour là, tango, il faut, zikondaye, tant à tika, moi, Koliwana, Miko de Paratali, botana oh comme ça bola tarata na tour de rôle Guy Mantois ba Guy Mantois l'ambassadeur de Belgique donc soki oyebi Guy Mantois dit na Belgique c'est aux en Bruxelles t elle zuma qui la grand oko voilà donc au moins ba Merlin wana Merlin tozana na ye awa akepoto so fa na bi nani deya te fa de moi ketch so comprendre moi ketch la lokolo ketch la voiture te ketch la lokolo tana latiango na komitombola pona nini on comprendre ezali ba réponse ya ba prière to tine pa nzambe nzambe point inasanga elamba ko lata aussi longtemps bi muta ko za bolumbu te oso comprendre yango tende ko sala ke to ko mona batu mususu pamba oso comprendre lelo batu ba yebite ezala petit moko oyo azala bosser banda kala Viron Zambi aspectique petit nanga artiste international artiste lelo ba benye kumu Afrika. Petit wana abanda ko filmer depuis âge so ya 11 ans. Tant azalaka mpiaka zo bunda bobate petit wana fazala asimbi kisi mpiaka mais lelo ndanga zo bunda tant akoma pato biki de petit wana ninga za boy aleki ba yana ye asimbi kisi. On comprend? Tant ba Richard Mukoko bazao tambula l'homme de la rue ba sekaye ba debe zalate. Mais lelo na kufeli mama bité neza jona legisi mama na bango. OK mama na biso akufina gasto pulmonaire. On comprend? Malade ya bato ba kisi wana bolex la bato yango ya ga malade ya makasi ngape na simba kisi yango po leximer bon ngape na kisi na ngape nza na yebisi yo eza ya solo so kisi na ngape nza eza wana ebana depuis l'an 0 au moins tango etangaka na kwa Golgotha makila etangaka kisi na nga yango wana kisi na Jésus Christ de Nazareth on comprend. Bon yebisa mutu azolanda ngai contredire ngaki Yesu azana mongusu na nguya nyonso numéro na ngai boyebi yango moyena répétant awezate benga lobi Richard Okosi Yesu aza mon quantité. Bon na retourne loro moko lelo tozomona ba groupe botame belé le roi mayebo na tevangu te limbisi ba na parler kozanga misala siko bana so basala wana yo tant que professionnel po bayebi yo batutu ba bijou la reine ba Caleb ba sai be sobe ba brifi ba tebele na pesi bino mbote sika bozali Richard Mukoko yeyo yuza coach oboseni Belvi Kandi Belvi Kandi na pesi mbote sika ozali la patrona est-ce que ba groupe ane zo bima wana bino bozo conseiller bango teke bazo détruire masse ole ba éduquer masse ne to mona kalezala ki théâtre pena ba vandi bazo landa et puis mingi mikolo akomka esprit bandoki o mona onde nous reprocher bango lote Yesu alobi tika ndunda na matite kolanzela moko na moment ya récolte tokozwa ndunda totie na mopanzi matite totie na mopanzi po totumba ndunda tolie limbo langona o kashitika bomba sana bango ti tosha mutu afuti bia première classe abanga contrôler à côté pour net ngale na bata babio to sali réforme à théâtre o ya sala boyete je serai à l'aise parce que taba ko vendre sa biso défend ton métier moi je défends mon métier ouais bige yo poza orgueil makasi dona si siko orgueil on est à la dia quoi Kofi Alobi qui dit je sais n'a pas tort qui dit je ne sais pas
n'a pas non plus tort. Mais attends, celui qui dit qu'il sait alors, qu'il ne sait rien. Bon, dans le monde de théâtre, nous 5 personnes qui ont eu. Tant qu'il y a 5 personnes qui ont eu. On a une démarcation. 5 exemples. Tant qu'il y a 10. 10 exemples. Bon, je serai. Je dis merci à tous mes fanatiques. Oyo, Bandima Moussala et Richard. Au moins, leadership. Mais il est leader, c'est lui qui donne aussi de l'espace à ses poulets d'émerger. Ceux qui ont battu, Olinga est la leader. Vous comprenez? Mais le rôle à Olingi to commissaire, to bengo leader, to bengo président. Et c'est na katina yo au mimo na goza leader. Ça. Leader. Parce que leader, c'est celui qui rassemble les gens à mon espace à vie. Yo au social émission na ça. Bo solo na ye, o yo kama kamwa loba na yo. Mais ceux qui m'ont tapé ça m'ont dit fa que les sanda kuna ye. Ah leader za patron. Ça za patron ngati. Mais aza patron ya batu oyo bafuta maepa na ye. Aujourd'hui je te dis Belleville c'est ma patronne parce que Adorambon a pesinga. Yango yo ça na musala oyo ya yo. Tu comprends? Donc leader za Belleville pas na yo. Non. Kayo le leader za muto azora qui patron. Ah donc qui patron de. Tu comprends? Parce qu'on a tourné ba leader. Leader eza muto ni so oyo amona non. Musala no sala sengina za na batu. Basa nangé longo penalty la bon espace va évoluer. Il y a un leader. On a tika espace. Je sais pas. Parce que ngana zana pour nous recenser batunier sauter. Yo mo tika espace. Ouais mo beaucoup tana falo no umba botunier. So na tika espace te. O luki jano ndosi so tunier o tunier so na tika espace te. Siko on a fier belé bozana. Est-ce que relation penez arabienne ba artiste comédien misous? Il faut qu'on ait la différence entre fierté na orgueil. De fier. Oh, le fundu parce que na lumba soloté ne la ba on so andeni. Il y a parfum. Nzamba za lokumu. On comprend? Pourquoi pas la fier tant on nzamba tie loboko? On comprend? Il faut savoir témoigner le miracle de Dieu. Quand Dieu te bénit, dis merci mon Dieu me bénit. Pourquoi? Européen sa mutu pour ça yako liki na nzambe. Mais ezali lolendote. Moi, je l'ai toujours dit. Mukona roluka comme orgueilleux na senga na nzamba rappeler ngesika na uti libembo oyogi obwaki Achille Nzita mobali ya pembe en Allemagne Christian Pilipili Emble mais pesi mbote sikoza o ina bate o sitanen vient du Kumu Afrika te wana sita petit na ngai webia si ta vion nzambi si ta petit na nga donner la boye. Je remercie en tout cas cette équipe pour Natal Abilo, ne t'en fais pas. Natal a publication Abino, Banini et tout. Moi je vous félicite parce que en dépit à n'importe quoi ils ont na internet. Bino au moins bossa musala oyo na ba norme parce que Bob Sakadika azat caméraman et internet était. Bob Sakadika azat caméraman. Il y a TV à Kinshasa, tant on la danseuse à la il y a Jimmy Collet, mon ami. Vous comprenez? Donc il a tous les normes dans mon tout. Donc image à Bob Sakadika et Kokonate, n'a pas petit oh bah ça la misala pour par contre caméraman pour nini oh bobenga nini. Internet écoute tout caméra oh bobenga raso qui DSLR bimi. Bob Sakadika banda ko filmer na Panasonic. Vous comprenez? Nous devons, nous devons respecter les gars. VHS. VHS, montage analogique. Babob Sakadika Bazad, l'homme c'est l'homme au cœur. Vous comprenez? Donc, le lot, c'est le lot, pas juste déceler le appareil à photo, mon abattu, bien, à comme caméraman, on a un grand réalisateur. Mikumisa, mais si on a 4 non, oza oyo lobate, Luka Oyekola. Vous comprenez? Blaise Mindi, tu as mis la Richard Mukoko. Yelinga za wana donc za artiste moko professionnel aza le rôle ba comédien surtout au monde na kisasa ebele ba bimi ba comédien ba président mama wela ka ki président obini pe na TV message opesa batu ya malonga te anda ku ba para ba vandi fu ba mona ga mo boye musile ta bonga memutu ba kimi mba na zama misu ba okengela una tala na TV na otanga kombote kimi akengeli président et même bon okuta linga ka te biloko wana ndako ndi bana batala baramazani alinga akuta loko wana te président
ceux qui un jour dans un documentaire, il faut intervenir. Parce que lui, il connaît, il sait d'où nous venons. On a vu Ton vieux, c'est mon ami. Donc, Ayebi Richard Moukoko, il a commencé où, il est où et il va où. Vous comprenez? Donc, objectif est belé que parfois, que c'est privé que l'oba pour nanini. Quand je dis à Dolinzon de mon ami depuis les États-Unis, Dolinzon de Motema Solange qui bango, les États-Unis, tant que l'oba que non, ah Richacha. So il n'a pas ozoloba, non, mon araba cher depuis les obima. Vous comprenez? En tout cas, on a lancé la bandeko Oyo, balandara biso na poto. Après la mort de ma mère, j'ai tourné le film au Botan à Belleville TV, mon bébé Mabé, et Lelo. Nazo Sili ça prochainement, dans la semaine prochaine, Botan la Bozuinini. Ah, Botia Mouté Mabé. Ceux qui n'ont pas de Bozuinini. Nalingana tuno moi. Maintenant tunote. Nalingana senga onde. Pesa conseil na ba oyo ba osala la théâtre on les détruit masse na banda ko ba lembi ba groupe ko tika la ta 4 te vraiment ta 5 pesa on conseil to comme une apocalypse tango asuka moyibi yiba mobomi boma mais yo mon peto ami tika la na ko peto le mapo et sambiselo ezoya poso na bina conseiller ba yo kate ba te be ba conseiller vie lombe sukari a conseiller ba yo kate. Viens m'assumer conseiller bayokate et belé à bateau ba conseiller bandeko bayokate mais tout le monde lelo art hein mutu moka boy batine les caméras mo be pas na banga comme caméraman et puis pour bien caméraman ba baxer les grades les grands réalisateurs so mutanenga yo oté nini pour aza réalisateur vous comprenez yo tosha au vendre la formation titi onyokwama mais collègue no mo boy aza parvenu. Au moins, il est révolté, biso. Un parvenu, mais il y a un collègue, un réalisateur. Batouana, on peut savoir bon à Bouzoba, on peut la biso na mawa, tout ça là-bas, moussala. Mais tant que là-bas, mawa, on sabino que non, ngata na autant, na rosa le film. Pese à son bon ami balé, ami satsura, c'est le sous-film. Merci na Blanchard Gata. Merci na Libemboyo. Merci na Mambo de Vinci, artiste international, Moninga ya Viron Zambi, Vienchi, Koum Africa. Julia Kwete, la japonaise, petite propre na kata Japon, na Pesio Mbote, Sigozali, Gisèle Mouzinga, depuis États-Unis, Mbote na yo, Christian Pilipili, Emble, Masa Nanga Moko, na kata Allemagne, Achille Nzita, Mobala Pembe, Pesha Matondo, leader à famille, ezane yo, Bazi Lengi, Ami Lengi, Chantal Lengi, Blanchard Lengi, Landry Lengi wana batu na ngai ya pale ya kati banda kala donc wana za ko defate apese lo roté na zakuna te Christian Bokechu minyo garçon masa na ngamoko moninga pe ya Bob Sakadika Papa Richard to ebite likambo baksa ezali non likambo baksa eko zanga te mais to bikona ba mebele na mutema te so na bima ka mebele na mutema seki na rankina batu na rankina te on rankin te mais ma ka mebele roloba ngana zo remercier kaka public o bazondi mabiso beau frère nga Noise Basila mobali ya Natacha Pina na France en tout cas merci na couple wana exemplaire et le soki mapina ba vanda bona Noise Basila botika bomba vanda parce que ba oti musika ezanzela mulaye ezali pambola nzambe ke bana okabola o nzamba sangisi po ozwa punition. Vous comprenez? Donc, ngai ni naza boye, naza nesengo parce que ngai moi na Lille wana, ba déjà na reine na bango. Mais dans mon kuna la reine de Lille, petite sœur propre, les kiangani ya Jamal mukuna, les king na kata ba Londres, to lobi ba héritier du trône jamais ba changer à bango. Donc, mesdames, qu'on a petite sœur propre, la reine de Lille, mon a Lille attend, 4 heures. Et bien, il y a beaucoup de gens, mesdames, donc il n'y a pas photo. Donc, mesdames, qu'on a petite sœur propre, la reine de Lille, il y a eu un Joël qui n'a vu de ah, Joël qui n'a vu de on a petit, les mignons garçons. On a petit ndaku. Oh, on voit que ça Joël, il y a qu'à faire, on compte à retarder, yo moi no. Christian Mbala. L'enfant propre. Christian Mbala, Azala propre avant qu'il ne poteau, Azala organisé avant comme en France. Merlin Zouma qui a la grande oko.
rouge. Merlin Zuma rouge. Donc je dis Merlin wana bomona na poto wana Zuma wana azala esprit depuis Afrique, esprit type na poto masolo carré. Leki musoba mukonza mboka Yesu na Israël na pesi mbote narkis musoba na boaka tetosha. Na boaka. Gloris a petite sœur propre aux États-Unis. En tout cas, ngani naza boye soki na lobi ke no ngai boye na auto fête anniversaire nga. En tout cas, on a remercié Blanche Guerre et les gars il y a mon soso mais Blanche Guerre petite sœur propre depuis Bruxelles atinda colline avion. Blanche Guerre petite sœur propre Aza donc il est fondatrice de la fondation Ngouya. Blanche Guerre petite sœur propre notre solo tout à l'obi yaya na yo penza soki yo tenani mosusu donc ngai nde naza boye soki bomoni ngai naza koseka eza po nzamba za ngambu na ngai o comprendre au lieu oyo ke langa mabe linga pe yo nzamba za na ngambu na yo parce que aujourd'hui je vous parle mes frères et sœurs mosala oya biso soki ozana batute eza pasi donc nazara na Singapour bino bozawana quand je vois Odette Safi Sifa maman na Deborah Pongo na Naomi na Canada soki na yebi ke non moninga Isabelle Tumba Isa makamu mwasa bata bienvenue wawa Isabelle Tumba moninga ya Babi di mwana la diva parisienne maman ya Laura Chisumpa na Paola Sono so babi ke non tonton Richard en tout cas Baline tu es à yo. Il y a Marc Jacob. Quand Babi dit moi la diva parisienne. Il a pessé. Ah, il me dit ayaki nango. Pas aller awa. Donc Pegin Singi, les qui a Mirfi Kadilou, moi c'est Pembe. Mirfi Kadilou, moi c'est Pembe. Mirfi Kadilou Oyo de longue date. En tout cas, Vanarana Libala na yo, mobile na yo, papoucha zané bien. So oyebite tocha ngani naza boye na remercier bandeko nyonso moni tito tambola boye ezala bato babenga no ba masuwa na ngai eso natali ba général Trésor Kapangu natali ba Jimmy Kolesha ba Junior Nzambi mona Never l'homme selon mon cœur ba Bob Sakadika oyo azozanga ba image lelo natali Petit Viron Nzambi lelo maramazo sala Petit Viron Nzambi ba kanga biso tokina na état major général pona ni to tourner na ba zone rouge. Donc balindo mbangi anga lindo mbangi na ngola balindo mbangi wa bandeko so natali Jos Teka Flamme Jos Nzambi moto na Nzambe bamiso ba komi komisa bato na Nzambe pona cop mais Jos banda botama na libu abima na libu matete kilongo mama na biso abota ba Jos Teka wana ba Viro Nzambi na ba Jino Nzambi ba Bene Nzambi ba tout donc moi c'est bato ya papa die Nzambi na ba Luanda wana Jos azala déjà mosali na Nzambe ake asali ake nini arrangeur nani informaticien mais nzamba bilukuta kopona yango te yo fo sala la ngai ba Justin le suba te ya ba kwesa batna banguya eza eloko utili kolo o comprendre comme te comme mosala nzambe po milima mutu mo Orlando e go beta yo ba Jos baza o nzamba pona alors ngala sepeli bodinga à pied levé na uti matanga chance nzambe asala monoko mais maloba kotila biso et on a répondu à ma question sinon nenga luka biki na papier. Merci vraiment to sepeli ndenge opesa biso tanto solana. Merci beaucoup en tout cas beaucoup bana musala na bino botolanda bongo ezalaki artiste munene les professionnels Richard Mukoko to kombongo na suka émission na biso oyo bolanda awa biso to bakisa kiloko te to tikaka mutu ye moko aloba makambo na ye yango na pesi mbote bongo na Chili Ndita depuis Allemagne na pesi mbote na Clam Lengi, Landry Lengi, Chantal Lengi, Darius Teba na Soudaf, Diabo Kachi ta normal moninga ya Kadhafi Welo na pesi bongo mbote na Carlos Kalonji, Samuel Tabiala depuis Soudaf, Pichwa Guatar na pesi bino mbote sika bozali ba tokutani bongo mbala ya sima kaka na émission oyo bo s'abonner massivement au tali émission au s'abonner au partager